Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'Agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plein ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui de moi de nous pour t'acheter des cimasa. Oji mamacita, en plein ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le Milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de garage. Quand je suis dans le Mbote libota nanga ezala rabino nde nalobaki bazobongisa Prince Université yango yo bazobongisa yango mais tozokota avenue bomoni Prince nde babongisa tozokota avenue lelo na ye tobeta lisolo ya lupango moko na yebi ke to o eza avenue bozomona avenue ndenge ezali tozokota po tolobaka toujours que ozosomba lupango Air agence na biso esombisaka bino mapango ezalaka te kaka po tolia mbongo mais ezalaka ke mutu oyo asombi lupango asepela ase retrouver po lupango oyo na ye nango lelo eza na 5 portes ya balocataire 5 portes ya balocataire donc eza dana balocataire na kati oyo eza kaka osombi lelo lobi obandozwa mbongo balocataire donc eza na 5 portes wana nyonso eza occupé donc awa tokobandana na avenue po tolobaka eloko esalaka valeur ya eloko ezalaka ya liboso eza accessibilité yango totambola na avenue makambo nyonso eza kitoko ya mibale ezalaka mise en valeur donc mise en valeur bino mo bozomona eza bien et puis ya suka ezalaka environnement donc bomoni ba voisin nde bazali nde batongi oyo eyelakisaka en tout cas soki osombi osala affaire ya bien oyo tobengi na lopoto bonne affaire na anglais good affaire donc voilà awa toni tokota na lupango tokomda liboso ya lupango moni lupango yango oyo eza bleu donc portail ya rouge oyo lupango oyo tokota na kati totala mena ndenge libanda tomona eza 9 mètres bon tokota na kati voilà donc kobanda place na telemi awa tina suka kuna donc kobanda portail tina suka kuna epesa biso 30 mètres donc oyo elingi koloba ke lupango ezali 9 mètres sur 30 na bandako ya kitoko oyo etandami boye osombi babengaka yango betalala eza lokola penalité obeti mamo oche donc awa soko osombi ozomona mabele eza te donc towana ba carreau ya mikie mko nango abongisa kitoko donc bomona peinture donc bandako eza bandako ya bien bomona balocataire bavivara bien pour mutamtaza na partie na ye bomona que chaque ndako eza bien fermé donc locataire aza na place na ye aza na ndako na ye donc nande na lobaki eza 5 portes courant ezali mai ezali oyo porte ya liboso yango oyo eza chambre salon ozomona donc eza chambre monene salon monene oyo bafutaka pe mbongo ya bien donc mbongo ya bien oyo eza ke soki ozwi ose retrouver donc wana porte ya liboso tokanga eza chambre salon toni totala ya mibale yango awa donc awa bomoni donc mabele eza te na lupango mai evandaka te eza kitoko oyo porte ya mibale oyo ezali 2 chambres salon donc 2 chambres nene salon monene wana porte ya mibale ye pe aza bien fermé bien encadré donc au kati na ye bana basakanaka makambo nyonso bana na yo na kati wana donc awa na nzela awa embouteillage ezalaka te non donc awa moto aza epa na ye
Donc au troisième porte et bandi awa moni ndezali et keiti esika to mona deuxième fenêtre wana yango total na kati esika kombo wana ezali ope susu deux chambres salon. Donc na suka to kobeta lisolo ya prix ya mbongo ya ba locataire ndenge ebimaka. Donc aeza osombi mbama lobi obandi nde kozwa mbongo au porte misatu yango eza lisusu deux chambres salon. Deux chambres salon. Donc deux chambres salon eza ya ba li yotote eza ba deux chambres salon mo senti deux chambres salon solo. Donc yango ya munene omoni courant nde na lobaki beta lala mai beta lala. Donc to yaka représenter biloko to l'accès bino biloko ezali beta lala o eza ba problème te elo te. Puis na suka awa to na mama na studio dans mama na studio munene ekotama tina suka. Donc studio munene. Donc tous les 5 portes on a la Xibino au monde bimi propre. Donc tous les 5 portes on a la Xibino et bimi saka $450 le mois. Na ita o ezaleli. Donc $450 le mois. Mais na lobara toujours que mutu nyonso era sombara loko ayaka na ba vision na ye ayaka na marambu na ye. Banda ko otomoni eza banda ko mo eza simple. Donc deux chambres salon simple, chambre salon simple, studio simple. Mais na nyonso wana ebimisa $450. Mais soki to sombi to lambi yango lisusu na baguna biso to koma na ba niveau ya ba $500 $600. Donc wana toujours poussana to l'accès ko place pompe ezali. Donc bo monde ba maman ba ndeko sokola bilamba poto yaki tongo ba 7h ba ko bilamba to donc to solna bango to la kisa ndeka bolobaki toujours que edingoma ko l'accès biso ba toilette te. Donc yango moni awa to chango en noir et blanc pour botala awa toza na commune ya Makala. Donc Prince Université bo mona ki a veni. Donc eza 12e parcelle na Makadam, 12e ou 13e parcelle na Makadam. Donc eza na route université oyo e kaboli commune ngaba na commune Makala. Donc a to asko na ngamba commune Makala. Donc to na arrêt Mwanza. Donc arrêt Mwanza soyi oza na Victoire olobika na motard memanga na de la route université arrêt Mwanza so ba kitioka wana pembeni wana ndako eza wana so epoza na rond point ngaba ozwi nzela oyo eyaka yolo kapela obina banka ba de besoin na arrêt Mwanza. Donc eza musika te to na commune ya Makala na quartier moro ya bien. Donc ndako eza na 5 portes ba locataire et bimsa $450 le mois na état o ezaleli soki to bongisi na ebi ke to remata na ba 500 600 toujours selon goût ya mutu oyo akosomba. Donc wana awa to laksa ba toilette ndenge ezali ba toilette yango oyo. Donc batonga 4 toilettes, 2 toilettes, 2 douches pour na ko servir 5 portes. Eza te ke tournanga oya swana te. Donc mukolo nango vraiment azamuta boule. Donc abeta 2 toilettes, 2 douches pour et servir. Donc a to bima libanda le pangu bache yango $70,000 à discuter. Donc $70,000 mais mukolo nango to solo la inae azana posa ya mbongo oui mais azo kita mingi te. Donc $70,000 à discuter. Bonne chance à tout le monde. Ah, bébé, eto. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au +243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations,
Visitez-nous sur le www.acpssrl.com. Agence congolaise de prestations et services SRL, votre agence de proximité.